oui, bonjour, chers fidèles Internet. Mbote na Balantignon sur Congo Ziboulame sur TV. Et je vous dis de vous abonner massivement sur cette chaîne. Merci à la grande patronne de cette chaîne, à Bengue, la reine Adeline Omba. Merci beaucoup à toi, Trifen Bakaka, et pourquoi pas à toi, je dis Elf Brésil. Et Wana Mounio Die Badinga, yo Faza toujours là. Je vois toujours à toi aussi Bénédicte Bosengo, conseillère particulière, ensemble de la délégation, les femmes, le 3 fortes. Wana Moni Israël, Plamedina, De Rawana. Ah, bah, maman, il faut vous aller toujours. Je tiens à dire toujours merci et tout ça, toujours dans moi de la femme. Bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Malgré tout ça, épidémie et côté les biso coronavirus, nzambe kakayebi nzamba aiba na kobati la biso. Et là, je tiens à dire merci à vous, le fidèle Internet. Dans un amorotea, sur mon plateau, tout ça, en répétition, il y a Ferrigo, là, dans l'immeuble 1, 2, 3. Na Kaisi, na kwa yambela bino de Gaulle. Azo, ça a déjà entré naé, tout mes campés ko développé. De Gaulle, oui. Bonjour, De Gaulle. Oui, bonjour. Boni. Très, très bien, par la grâce de Dieu. Santé, je bien. Pépélé, santé, pépélé. Ah oui, oui, c'est Congo Ziboulame. So, bah, fidèle Internet, bazo landa biso, bah, koye, kata moi, voix na omke. Soki nazalaki ata courage mbele nazwa Claude Wonga ozala wanga wa motema e présence na ye zaleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Vasco Mabiala Shagi Musau Gile Mavakala Charlimbo Charana Amélia Luzolo. Ouais, quantième voix. Deuxième voix. Deuxième voix. Ah, rigole, ça fait un bail, hein. Et ça, il y a un alissou, tu es na terrain, pourquoi? Le terrain est indénié, pour toi, c'est le racigat. Mais bon, attends, tout le monde a mon abino, mais il y a silence. Ah, bon, tout ça, la première soin. Et si tu as tout ça, qui ça s'est bougé. Donc, ma camboisa déjà na cuisine. Et ça déjà tout lamba. Déjà tu connais les temps solo. Na ba mandembi tout kata matungulu tout ça tout ça. Kalami. Poto kanzale. Ondunda c'est tokaki ma desu c'est lembi donc ma muteteli tout ça sauce ko. Mamboebi. Ma camboebi, mais c'est ma compense des appels lengue. Ndenge ka boebi Jésus de Niance sala ka merci ko tout ça to kende pe suma ndenge mo bo. Ndenge mo mbwe na ndenge. To tenga be mkende to yembara. Tout ça, tout ça, la différence, il y a tout ça. Différence, comment ça? Les musiciens, nous la différence, il y a la musique. La musique. Voilà, nous avons kendara, tu as rumba. Si tu as guitare, il y a bende. Tu as guitare, il y a singa plastique. Donc, tu as décalé, décalé, jamais tu as la musique. Pour nous, changer un peu la différence par rapport à ce qu'on a dit classique, Tony. Non, tu as la rumba par rapport à la mélodie. Et puis tu as un disque urbain. Disque urbain des ana banzembo oyo yebi ba slow ba rap les ana kati ba R&B les ana kati Jésus de Niasa qui est dans na black box. Mais la première fois tu es na rumba mais ndenge to yembeli rumba eza ndenge de gola yemba te na soki nazala ki ata non mama Sidoni ya botanga ya pesa kanga kombo matima bolingo echangeanga ikomisanga malela dino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makamba bageri ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadu mengi gabidu bile Sandra Antonio donc tokesu baka mususu donc eza ba plan oyo koya oyo déjà et c'est kotaki déjà et c'est kotaki est-ce que sorti nango eza pour quel mois non sorti to repesa na date te pour photo silisa Jésus de Niance n'est pas sabiso voilà Jésus de Niance sabiso bon de Gaulle ba musicien na ngande ezaboye disque na biso ko bima sauf imprévu le kingandi JE ah biso pe tondo le na TV sauf imprévu disque na biso ko bima tantel soki to comme kolane raté atoye lisu ko changer ezara nango toza batali boso qui tombe au Kenaki Angola, au Tikalaki Angola. Ozaki parmi le chef, il y a G7, il y a groupe Jet 7. Et après au Tikalaki Kuna. Et là, on y est. Boyaranzela moko. Mais la rumeur est sur que là, au Tikalaka. Parce que tant ozonga awa. Et là, on est ça qui tant au monnaie que vous êtes sous chef, te moni batumsu ba comme on dit. Nga balongole nga chef te nga monde na kendeki na ki chef na nga na longwe na ke na tese na maison mais pour na viaki. Kuna tana kei kuna
erreur. C'est là notre donc yo moko c'est là non. Donc yo moko oponaki ki chef. O luke ki chef. Na luka ngote batianga chef. Batiara au chef. Après que obia na lembi na ki chef na tika na ngai. Na lemba ki ngote. Na bite na keni na omeka pe kuna. OK. On a na Mercedes. Ah na zaki na 680 na ki na Mercedes. Ah na ke kuna na ope Jeep. Na ke kuna boye. Na ke teka kuna Benz na kuna. Est-ce que ponyo kende kuna? Kasi invité tant na ke kuna na kutana makambo na kutana na ngwana. Makamni. Et pas no soto lamba basoso kuna na kebo na ki le compter na ke liandunda. Kasi ndunda pesa la bien pour na santé. Ba soko lendunda ba engrais chimique kurisi bikolote elexara diarrhée. D'ailleurs kutu ba soso kutu zo banga ba maladi ndunda nde vitamine. Ngana olia soso atambola ya bomoi. Na boy na ngai ka na boy na ngavese. Ozo kuna na maison ma yo moko longwa kito ba longola. Longwa ngamoko. Ngaba tikala obenga na okese monte. Donc mais au célèbre bango pe pendant un temps. Bon, on a 6 mois. 6 mois. Kuno sali 6 mois et bongo na jet set au sali combien d'années? Bando orchestre bandanga na zala. C'est combien d'années? Orchestre toujours qui 15 ans, toi qui 14 ans, toi qui 15. Toi à 14 ans, toi qui 15 ans. Donc nous a bateau penza ba banda ka vraiment. Donc fondement. Fondé penal ba cofondateur ba biso toza. Est-ce que ba avantage ni trouver dans monde musical? Ba avantage, na somba banda musique, oui. Na somba ke lambate. Bato kabelanga bambongo na banzela. Nako ke boîte de nuit si ba kabelanga mbongo na somba voiture na nzela et pas tête d'ampion sénateur na Braza. Nakene na boîte de nuit na ngwa suma na vandi na bae. Aïe à De Gaulle, comment ça va? Oui, ça va bien. Je suis seul. Viens ici, tu vandi ban. Tu mélanie ngapto na bière pena mo champagne misato. Tu bae bae sili, tu to kende. Ngana bimi na bitena kanga petit na kangela nga taxi. Oh. Mais De Gaulle en voiture te na na ngotin. C'est vrai. Toujours dans la 4 $4,000. Ah bon? Ah ouais? Nakuta na mambona nakuta ba 1000 ba kabela nga joa ndombe la kabela nga $1000 na kakwa. Na la benga landanga na chantier na ke ba kabela nga $1000. Francis Bokungu chafu na soma lupango na bino. Akabela nga $2000. Na maboko boye na sali loro te pona boaka mutu te. So le lien anuka cabo. To sara na mbongo te to investissera quelque part pour na ko na rep boye na luki pe mbongo ti. Na ko kota te na semaine mais azunka na kwena ngamu. Tu comprends? Donc yangwana ka donc merci beaucoup donc ba bien fait aux musique et sali pananga mingi yangwana. Na somba mutuka na musique muta pesa ngango pona bwaka ete to yebana kana no te mapelinga na voiture après to ngamoko na sentiment na ngana ya ko bwaka ende na disque. Un ingénieur du son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allô Yesu Nkolo, oh quelle erreur. Jerimba la obe ngenga na kombo ya ba susu eza komba Patrick Bizima namoni eza komba mbanda te dampion oya Stevie zizina ike masevo Kolia esila kate Eric Nzinga ya tozi Kalebelo la laskoni mbunza Eric la tortue donc na boaka tête d'ampion amour donc yé asalenga no plaisir nga na ko boaka yende après surtout que côté ba désavantage de musique a olobaki tango zaki koto yozaki na Mercedes tango yo katsa ngambu yo koma piéton qui yango penande kuna bambonga ba transport parce que okoka otia su carburant na teki de car pour na zo mbonga transport na kinda ba rep à part des avantages no mususu isa soni ebele na kenda potote wani bakata yo te chance na on a zo ngote no sola na président te bana wa sola ngote zaka mambo facteur chance dans ces cas ça yo ka na ko kende plus tard à la longue mais kalami te na ok plus tard. Ok, plus tard donc yo mon pe boka nini olinga penzo kende te nyonso ka poto esika musique ko memanga ponga linga nga ok yanga moko te parce que là on ninga pena zo comprendre te ba fidèle yanga moko na kati musique il faut musique nde memanga to ke to beti to zongi on comprend poso na ke yanga moko na ko kata musique na lugana vanda na zo moi temps ponga mom na mikendi siti on comprend mais na ndenga musique to kende ay musique esili 2 semaines to zongi sisi nazwa pantalon nazwa te tozongi eza tende oyaki a otenga na eluka mais so na kenga moko na oluka na luka bambati na zuna nuni te na sali nini te na sali bote na sisa poto on zonga mais ya musique to sisi tozongi
Si on a une icône africaine, donc il y a musique congolaise. Bateau va ça la fierté de la musique congolaise. Idole na Zaranan. Jésus de Nuance. À part hier, pour ne pas que on papa. Oui, Rasson. JB Piano. Taboulé. Luambo Makiadi. Vient aux États-Unis, na Washington DC, à Kenya na plage. Ba mindele ya zaki ba zaki de noir malien moko na ye mayoki na sima libanga ayoka nzemba Luambo. On comprend? Abi on sait que Congolais za kuna apusa que ta mundele mtayoka. Abi tu écoutes aussi la musique congolaise? Oui, j'aime Luambo et les lié. Donc ba on a talaka mundele moti ya lelo. Aza mundela kalata aza mundela sika. Mayoka Luambo. Maintenant au longwa qui maison mère. Botika qui en bon terme na le roi de la forêt. Tenga roi de la forêt za masalanga te on a vie. Kasi mwana na ya zo ya ni suta zo kene ba députation na etanga postulaki. Ando ya pena sumingité. Mais au moins pena na ezaki pena mingité. Ezaki penza mingité. OK. Bongo parmi les musiciens africains, ils donnent à Zanan. En Afrique. Oui. Ba africain ba enviara biso. Et bongo tangi ba musicien na moyo tangi falite. Fali. C'est pas intéressant. Ce qui tango babandaki ba orchestre ba génération moko. Ce qui est intéressant nga mbele nazala kuna. Poto nozana ba papi kalombo. Vous comprenez? Wana batu na nga ya tongo yang sisi bolo yang abeta kuna. Tono zani to kabola elamba to kabola pantalon to kabola lipa to sani. Tant ba kende kuna soki na envia ga yembe nazala kuna. Mais lokana nazaki muta idole ya Jésus de Nuance. Ya on nazara koto. To sala gab. Mais la musique congolaise, tout le monde a peu Jésus de Nuance abeta rumba. Tout le monde a peu bien filé pas bien rumba. Voilà, ils ont bien filé, oui, ils travaillent bien. À sa boulot est bien. Pour un item de ça les caméras bien te dire. Ton di matin de. À Kokanina Jésus de Nuance toi non, laissez les petites bêtes mourir dans leur propre poison. Qui veut dire Bazar na niveau na bango, basale musique. Ba Jésus de Nuance peut ba na niveau. Ah bon? Donc, pour bien filer ça ministère roi de gold. Soit tu musicien na yimo ache wana yimo musicien na yimo wa yebidege on a dans le calé. Vous comprenez? Eloko nini bache na motema po leloko maboyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai ezo reprocher nga nanu na sepeli te giboko polo ya Denise kotisanga tina destination ya elengi nayoka bien héritier mokubara vous comprenez? Ah oui, merci beaucoup de God d'avoir accepté notre invitation. Tous yeux à pied levé dans la répétition, mais merci quand même. Il y a un passé parce que l'occasion pensa et ça mille moutons sauter. C'est pas grave, ouais. Donc biso émission et ça la biso, ça que poto et babiso, émission ça la que mokili et babiso donc il y a ngona to yaka pour na ça savoir où ngana zaranango, batu baye bakena imbara bien, batu baye bakena des goals existaka. Na petit numéro na contact est à plus 243 81 24 78 695. Donc Richman Kilunzi, Bambote Belé, Arnaud Mwanga Kolo Kombo, Toshanvumbe les boursiers, ya Asugras Mutombo, Venangai Gabi Mbuta Mwana Muzombo na Diblin, ya Passy projecteur. Donc Freddy Maé les Suisses, Gino Celo Landais Noir, Tati Vita Bernard Cavalli, Guy Bokopolo Koudé n'a jamais raté, Sandra Antonio Maman Angèle, Francis Wey, Songambeli, Beta Aliko Fité quoi. Donc Songambeli, Francis Wey, Nabosante Tonton Lukuki la Mantiale, donc Chris Diambou, Gauthier Mascotte, l'homme idéal, on a Vienanga, grand frère, donc Bambo Tebeleska Boali. Donc voilà. Ah oui, merci beaucoup. Nakasi, on a un dernier mot. Bon, dernier mot que vous avez raté pour le bisou to comme on a ma bende to dae. Peut-être bon, il y a moi mké pour assurer ta fidèle internet. Fidèle internet. Voilà, ba Congo Zibulame, ba abonné à Congo Zibulame sur TV. Vraiment beau excuser na son na lobi mabe. Son na lobi mabe na sai moi be mission na lobi mingi mamba ba combattant. Bo sikela ngai te, bo tala pe kana biso quoi. Donc tout ça souffrir boboma biso. Boboma biso biso to bimaka to tongo ndenge bino bobimaka. Parce que biso kende ngokenda kayu. Ko kenda rasute. Pona zikambo moko boye. Ya mboka oyo concerné nango yote. Donc neti ngai ko mambo bakabila wana ibana ndeni mambo ba Tshisekedi yanga nini na kati. Nga souci nanga ke mboka ezala bien
bato bayaka kofutaka billet bakotaka concert. Ozo comprendre. Il y a un souci nanga. Mais ceux qui mboka ezotambola bien, moi tena kisasa ba concert ezaka sute et comment ba mpiaka bato bayaka ndule fo bato kaka ya. Bato na biso ndenge ezaka kala mimi bana e concert ezaka sute. Ba concert mo ya sute pour peuple la suna mbongo te. Po zo bana ya na bango donc. Désolé côté on mboka etambola bien te tobi que raison na bineza valable. Mais bon meka ko rectifier muke. On est à boulot na biso ndenge bokendaka kayu. Des biso beto kendaka. Mamba ba momi na ba chauffeur bazo rapé basi ya bato. Na ba soda pe bazo basi ya bato. Na ba ministre bazora basa bato kaka musicien te bo excuser biso côté wa vraiment mon nga suka yango wana bo bongisa biso to kozwa biso te neti ngana na zwa nga mosa bato te na zwa ga yangai o na zanga na ye wana yangai donc o yangai te donc baso to we bata kombo te na kotanga kombo mosi te kwani te na to lugani mosi ya kobokola ngala fi ba leke belé yango te bazana na basi te na basi te na lingi ndena luka mosi mais na zana basi te mais ya mutu te soza moi ça batou désolé goyate donc so ya mutu tika pena na bo makambo donc zo kandi moi si abokola yo moi ça bokola ngai na oluka nde nazana oluka ko ma bébé te nazalaka papa mais ya irresponsable bah parce que moi on ba le barazane irresponsable ouais j'ai prégané ma team à mon fils on a botaza na ye maman na ye joyeux anniversaire le 16 mars c'était hier donc anniversaire du bonheur Christelle Mayasi Mbote Belesi Gazali. Voilà, merci. Ah oui, merci beaucoup. Hein, ah oui, merci Nabaïnion Sobalanda qui émission Nabiso. Notre émission est déjà finie. Et je vous dis de vous abonner massivement sur Congo Ziboulamé sur TV. Merci à tous les fidèles internet. Merci Nababonio sur Congo Ziboulamé sur TV. Et je dis un grand merci à la reine Omba. Merci Nababonio sur Komelaranga en privé pour me faire de remarques, de critiques, de conseils. Je vous aime beaucoup. Et là, je vois ma conseillère privée Bénédicte Bossenga. Je vois des Ramou Swamba. Je vois Israëla Plamedi. Donc, nous surtout, je vous aime. Merci.